bako fina baninga na butu et puis ba dénoncer ngo wana ko luka bes omoni soki batimbeli yo moso mesena choko eza mabe yalo kola so lingi mwasa pembe ndima ko bimisa parce que faut quoi garder pembe wana yalo ko mutso ndimi choko okozangela ote yo mona se yango tellement na perdre mbongo na ko somba quand même mo futa et besoin de sa tentine parce que na yindi tika na ko mo kosa ba makamba bo tika na ko mo kosa ba makamba et ça le coûta en plus c'est comme moi et ça le coûta on t'attendait voir je dis na groupe le coûta parce que le à 100% na 100% na 100% na yoki ba le coûta on et ça ko luka base ana posa dirigeant moni na kosa note na bité soki bakoko leka susu après nga ya koloba ki azalaka atika la kozala te na Luanda banda théâtre banda na Angola to tika la kozala jamais na dirigeant ou bien président ya association azo kamba biso na Luanda tika la kozala te juste ezaka ke basanga bazu leader ndenge likanisa notre leader je t'aime kaninda apesi idée qui était photo lelae na marka. Et ça ko luka bes mais na iblanga bientôt là nde bani ba odebo o luka sala be mission on ezam lolenge na bango lolenge na bazala ba bazala ka bo so loko sala ça te mona ba bimikini na kini on na peut pas sali tournage net et suka ka ba photo Beninga na luka na muto ba kende ko fine na ovant TPK na kitu na ose na émission te problème te yo moko tanga ovando tala muto na ko ata ba finir pena ata ba finir muto wana ndoki wana ako bénéficier na nini era bloko te ana long sun ndoki pa akamwa pa na pena na bénéficier na yo moni ya muso vendre pena plateau vandi botale mais ndeko kwa za mutati okoti tiba ko fina ipo bazwa nini kati naye yo moko nana je crois naïbi que pour poser question pour yo mon avotu na mutema non je mando tuna question undo kiana landa gini zama songe ya lokuta bunga page wana eza ko luka ba base na batu mususu actualité za surtout actualité linga ko pesa susu gaz makasi pas jusqu'au ba artiste ba fongoli misu na fongola ka misu ngamo ba artiste ba fongoli misu moi ba comprendre yo et ça te parce que comme qui est son bien vendre kimia na ko lala tika na provoquer ba bilo bazoteka unakuna na onje baoteka ngo 1000 kwanza video opesi 1000 kwanza bapesi o de bière bo benga ba artiste ba bebado otoni veut dire de bière to longoli na ana Luanda pardon pour la publicité ba masanga na biso teka na 300 kwanza siko 400 na tika likolo pona bana pona bino bolia kilo koso eloko so bon c'est ça kilo koso mais ngana sire bandeko nyonso ba artiste de na Luanda makaro nakomela nyonso na kati ya markanezo fele soko yewa no kuti artiste moko be président moko azotekelo makaro pibiliango ou bien lobelango na bato bakozana porte bengisa mi 5 ngandi mutu kingandi represter bango ba mandat ya ba simba ngana loboko na télématé na comprendre ngote oui bitongo réunion sili na ko comprendre autant réunion sili ba meminga parce que réunion zaki na junior ba meminga na sima ya junior oh lobi bien o sali bien monika na point na ndenga biso lobi bongo 5000 bazi ba pesa 5000 kwanza oh pas toi ONG mama kasi ba pesa 5000 kwanza do basombi ngai na ye libanda na expliquer moko ba chef na biso azalaki wana tanga kombote expliquer bato bandeko basali to na vandi na likanza bia yani logo moko oye marché malamu te a na bengi leader tela makambo boy bino tanki ba icon bo fongola misu je t'aime quand le leader a pemba fongoli misu ba pele bandi président Bouba pa ya moni likanza ne yaki comment ba ko diriger biso
Aires está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ. Bonjour, bonsoir, ça dépend, ya ROYO, Bokoyamba, Biso, Nabanda Kunabino. La micro, c'est toujours la vôtre, votre humble servante, la dame d'or, Olga Makengo. Et derrière la caméra, nous avons Michael Mayola, l'international. Quant à moi, je vous invite de vous abonner massivement sur notre chaîne. Une chaîne unique, une chaîne de référence, une chaîne éducative, JNZ News, une chaîne de référence. Chaîne moko la kabino ba news ya very quoi. Chaîne opene la no actualité. Ya malonga. Yo pe on a nos s'abonner vraiment. N'hésitez pas. Salabiso kara confiance. Okozala na yo de cité. Okozala vraiment de cité na JNZ News. Vraiment au courant de cette émission aujourd'hui, moi la vôtre, la dame d'or Olga Makengo, je ne serai pas seule. Nazan a invité au hasard vraiment figure moko populaire. Ouais, mais ça n'a qu'au Sepeli Sabino. Azan l'un des comédiens. Yamakasi Awana Luanda. Ensemble, naye, tokoyeba kolobela sur l'organisation Yamatanga ya artiste aussi côté Kabiso Gianni Fay. Yepena elongo na ye tokoyeba kobeta mas l'organisation ndenge nini bakoyamba corps na niveau ya kini tindenge bakokende bakomema yango na cimetière ndenge nini organisation ezosalama awa na niveau ya Angola Luanda. Vraiment il est déjà ici avec mon plateau caméraman nanga vraiment fongole langai na zoyer vraiment esika avandi. Ah, l'artiste, bonjour, boa tarde. Ah, boa tarde, Nayope, maman Olga. Ah, toujours, Bakitoko. C'est pas sur mon en bataille belé quoi. Biso tozana biso kaka na kati ya JNZ. Ndenge bino moko bolo bara soko sokoli. Olata nini. Ata pe balati ba okende wapi. Na place okende zali na yaka na JNZ. Na personne na lati ndi na za propre boy. Na le kana RTG à chaque samedi à 21h juste mardi à 17h20. Et au cas vraiment une petite présentation pour na ba o ba s'abonner si ka prochaine émission ba s'abonner à chaque jour surtout ça. Ouais, moi c'est artiste comédien Beni Luketo. Beni Luketo artiste ya groupe qui Angola, wezo kamba me pas leader je t'aime kaninda papa le tout puissant papa soin. Leader à Pembe. Leader à Pembe. Et di papa watika na charge à brassard na Luanda tika la rabiso moko. Charge à mboka leader à Pembe, je salue pas ça. On dirait bien que bozo konza Luanda na minute on betali théâtre. Ah kokwa kokonze kozala mingi muke makasi komanda parce que dans Luanda. Aki Angola. Merci beaucoup l'artiste chef Beni Luketo. Tout ça. Luketo, doyo mamba Luketo. Tobi tasuma sona ngote. Voilà, en tant qu'artiste, liwa ya moko na bino Gianni Fay. Mais sangwano oyamba ki ngondenge ni tango yoki ke Gianni akufi. Les condoléances na ba artiste nyonso tozapela na mawa kande bomona. Surtout titi na ngeza ndenge ezalaka te parce que to kufeli pena za moko ya babaoba. Na zui temps pena ya ko jouer na été mais mon leader azwa ta makasi ya ko jouer na ye chaque fois pena poto banda ko solo mona na WhatsApp au participer pe na moi les solo moi ba porte non so na président Gianni talai mambo to saluer ça qui passe jouer na biso ça qui un jour peut jouer na mon mère atiki biso tant na ki sango o na bi ke écouter biso en plein tournage écouter biso en plein tournage to tourner. Ça aussi c'est moi quelques tablettes films na biso ezo les carrières na RTG à monter à ma casse
président tant asisi ba tableau na ye ayokuta ba pelle ya maman na biso Mao waza na Congo. Je salue aussi l'ex-femme ex-femme ya président Gianni. Le président rappelé tant rappelé à moni kolela OK kolela allez la boda le vide tant président bimi na WhatsApp na statut ya bato de jeu comme ganga comme loba rip aya pesi biso annonce senga ki to kata maman tournage to kata pena tournage tisco pe ba tableau mususu na to silisa moté to kata kingo biso tout na bande ko président combien na senga faut ko simba ndenge za kaka to yamba ki on a pas makasi parce que to perdre moko ya baba bon makasi ya moni toujours to solela na batiti na biso ya koloba to kata ki na surtout biso ki angola to para ki nyonso to tsika ki nyonso parce que oya kufi azabaoba surtout ça. OK, pour na matanga ya artiste Gianni Faye organisation a na Luanda ezokende ndenge nini bozana groupe we ko bima Congo ou bien non ya batu ba kende Congo naza pena na idée ya batu wana te mais juste ça qui est en organisation comme d'habitude quoi comme d'habitude ndenge salaka soki muta kufi surtout baoba biso na ngola to lela kaka préparation eza pena bien makasi nzamba pambola président je t'aime la président Boba Miss Girl papa na biso bidi ba mama ibanga ba président nyonso o bazui relève ya kobongisa parce que matanga oyo to bengango to pesa ngo titre moko tamu za arrange to zo bongisa oye beba parce que organisation nan to salité nanu matanga l'équipe et salamité par deux bembeme mais na niveau zo lobama na makambo ndenge zo monela déjà na miso organisation ya makasi nzamba pambola bango ya omoni na yesu ko rappeler bandeko o nyonso balingaka papa na biso Gianni baya na markana parce que matanga place za moko ba artiste bazolela ndeko na bango collègue na bango président na bango Gianni Faye to za biso nyonso na markana wana président ya ba artiste comédien na niveau Angola ezala kanani président chef Béni. Ouais, non, c'est la vérité la question. Président et artiste comédien dans Luanda Salakati. Est-ce que vous savez la ronde ngeni? On est là on se bongaka ata fondé président soit azate un fils qui fondé azala so fondé azate président fois. Ils ont bateau to ebi déjà que baza ba icône quoi. Baza ba icône. Le bon marande to na facilité ko zala na mutu ya ko kamba biso. Baza ba capacité zali. D'être so charge président je t'aime quand il a joué charge yo kamba ba leader tout nyonso association tout nyonso et les bien mais ma bezala rake mutu nyonso za na posa mandat mutu nyonso za na posa diriger mutu nyonso ana posa diriger moni na kosa note na bite soki ba koko leka susu après nga ya koloba ki azalaka atika la ko zalaka na Luanda banda théâtre banda na Angola to tika la ko zala jamais na dirigeant ou bien président ya association zo kamba biso na Luanda tika la zalaka juste zaka ke basanga bazu leader ndenge likanisa notre leader je t'aime kaninda apesi idée qui était photo lelaye na markana et ça idée pesi mais akoki ko zalaye mon côté ndi associé quand même pe na ba leader mususu président Bobayaka Miss Geliaka président Bidi yaka mama ibanga yaka plus to ko bo santé to zana icône ya makasi na mboka wo eza papa takinga. Papa Takinga na Luanda. Je salue aussi notre wana icône na biso makasi. Simba permission yo koni matanga zo zala. Mais jusqu'à maintenant à koloba ki association d'artistes ou bien une organisation mo ezaki o ezaki e kamba mapa mufula na zati. Tango Miraye Sapufaki. Toyoka ki ba comédien ya Angola bazwa ki décision ke biso peso ki artiste moko akufi biso pe to ko sala sou matanga te to ko lela te po biso pe tango awa ba artiste ba kufaka na Congo ba lela te ba fala ka pe matanga te siko décision on dirait bolongo liango bino moko ba artiste po na Gianni ou comment non ezana ba biloko mususu elobamaka na kanda lo mususu elobamaka na kanda eza ko na famille pe salama ba je to kufela mingi ou bien on sunga lisuti mais makile ganga kaka
ane lo moto eza puissant makasi koleka makila papa Gianni aza collègue a joué na ba président na biso na ndimi te soutien on appelle sur na personne na bande tongo ibsinga comment to ambaki sango wana zana ba temps e utso le ko isa kinga na vanda de lever to so na président Gianni fa na poto ba so na président je t'aime na bengi pe o chef na biso groupe parce que ya bomba ngate mon leader a bomba ngate o chef na biso ya groupe ye utalo ba chef na nga ya groupe ye ya kisinga et di relation na déjà qui bien depuis bakini depuis bawa pesa déjà bien si azana poto bazala déjà bien oui ça là qui mais avec le temps na ebiki ba maman na biso bazala na ngambu kuna nde conscience na bango ko sala lo mususu pe oui ça là qui tam mususu ba artiste bazana na Congo ba considérer pe na ba artiste bazana Londres ate et ça parce que ba maman na biso ba papa na biso o ba utaka awa o bazala o ba faire o ba sala pe par ya organisation kuna na nini faut pas soit temps ya ko senga pe parole ya ko expliquer ka honneur biso to pesaka bango ana Londres bon pe pas pesa biso. Est-ce que le président Massoum de Brende aloba déjà que ayebi théâtre te Angola ayebi que Angola théâtre ezalaka na ko contredire yeti on appelle sur azongi kana maloba na biso ki ba papa na biso baza mami to la zana na Luanda groupe nezaki na Luanda nani susa na groupe A papa bidi baza na Luanda za na groupe président bidi baza na groupe A maman doré maman top bazala na Luanda basala ba film minitio ba maman moyindo vous comprenez bazana ba kini wana o bazana kini bazana facilité wana ya expliquer que ya expliquer te zana ba artiste ça qui va défendre parce que biso ba benga biso pe balanga quel est théâtre du langa mais sans koyeba ke bino moto ozana fond kuna e bo considérer te bimani et ça ka ke manque ya on a dit que bateau bazana basala l'effort ba komisa message wana po et ça la peut bien po et ça la bien biso pe to kufara to organiser ngo pe kaka bien mais bango pe pas comprendre que biso bi ba président biso j'étais de bazar ce bisinga que théâtre ça atendenge limbisanga président Massoum nenga loba biso to président j'étais ma bande le kabanda 2011 to bandi na RTV 5 minutes tuzana na RTGA yibisanga so lobi bon to ko bien on sur ignorance so beto ko loba mais saka ke tant mususu tant epesa ka été tant mususu mais bateau ils avaient beaucoup zone ça y est tant que président na biso président Massoum était pe l'organisation ils en a kini kuna beaucoup zone ça pour expliquer parce que c'est to le cas dès le mardi tala ko nzambe na ngai est-ce ingénieur ko zoomer nga pardon monsieur se bima lo la biloba loba minute on a en direct na TV na na RTGA direct na otala film na biso même te na ba acte tous les cas les mardi na 19 et na 17h20 mais gloire à Dieu to bandi na 17h15 on comprend to ratakate so yebisika ndeti bona otala na internet parce que na maison na biso toza na wifi parce que na otala so to lekite to benga de news de makambo wifi ofele oza toza na moni pe gêné na biso za nsima kuna ye pas otala ngo na zanga moko te et tout ça on dirait que mon a que oui to le cas président je sais bien y wana donc oui to banda na direct à RTGA et l'union so yango sko tant boye bisinga ke bozo le kate ou bien théâtre ça la raté ambassadeur na biso ya Luanda ou a défendre biso je t'aime kaninda yi wana zo le kaminitio banda na RTV5 na RTGA to zakaka so to raté et bateau on a beaucoup comme ça message que théâtre en Luanda ambassadeur de la paix je t'aime Kaninda. À la même occasion je profite pour saluer président je t'aime Kaninda là où tu es je te présente mes sincères condoléances parce que beaucoup fait l'immense qu'on a vu nous chef Bénin na organisation na bino côté ya artiste on dirait désordre moko ezali entre vous tout le monde qui est l'on a liboso et mataki et ONG moko ils ont les lapés Gianni. Par après, tu es comment les artistes plaire. Pour la différence voilà. Différence. Quand on expliquer biso bato ba mataki ONG baza ba artiste était ils a ONG moroboye et ko les Gianni ou bien comment. Alinga pena na kota makambo te mais eza question ou eza ke ko sunga pe banleko. Makasi bato basali makambo na basa pe ba artiste. Mais combo eza likolo wana eza organisé eza ONG ya bande ko belo eza ke babundisa ka théâtre na Luanda OK
je t'aime quand il a souffert ma casse pour mon théâtre et à la lélo na Luanda au monde dans ces batailles à souffrir comme on balé au imagine toi que mon takou faisait artiste mais au Niger et Matisse fiche pe bino ba artiste comédien vous en a quatre vous y ambia ngopé sans beau consulter ou ezaki ba grand ba mikolo na sensité et belé ba bossa naka ebele ba bossa ebele ba bandi ba ina Luanda oyo ba 2016 2019 ba bandi pe ba kumutsa ba munoko so je t'aime quand ninda banda 2011 avant Piazala aya na 2011 wana théâtre zalaki malgré ça qui considéré te ndenge ya considérant ngo makasi mais ça na bateau bazalaki déjà je comprends ba ndeko ba ye na 4 heures wana ba misi fiche sans botu na papa takinga pas za icône sans botu na président je t'aime kaninda oza icône sans botu na président bidibide oza icône sans botu na président Bouba de Best oza icône ba mama ibanga sans botu na bobo matilona mais comment que ezaki au mona wa piatra ba Kongo na mama Denise toyo kango toyo konke mama Denise muta sale fort ki matanga elungwa poto ekende tsikini mais na kati na yango pour asale loko wana sani faut luka liboso ba artiste aluki ba artiste avant singa nazana pour ça matanga et ya bwa tuni ba artiste mais azana capacité wana azana azabe na voix wana ezaki ba kokozwa ngope mbala moko de poto eyekini mais tellement wa kufia za artiste faut consulter liboso ba artiste mais na scène yango tio moni ba ndeko ba osala makambo wana parce que mbongo ezoboma biso mbongo ezoboma biso na Luanda. Comment bino bo osala loko sans que bo consulter ba icône wana bozi bo mati wana raisonner pièce na bino otiko sila kanyaka o comprendre ndenge ezobunda kanyaka ozo comprendre solliciter bato wana soki normalement salaka ata o niche obia puignon segoya faut ezala na se ya ba artiste na se ya ba artiste réunion bande ko sala e bande ko sala mais les kanti affiche ana Luanda on a biso ke président je t'aime ko bimisa na fiche te sans qu'il a consulté pe bande ko na ye sans qu'il a consulté bande c'est ça c'est ça so bande ko bimisi fiche ba poni pa ba poni pa papa na biso junior ba foot strictement ba ki ba solo na famille matanga eza divisé deux parties matanga eza divisé matanga eza divisé matanga eza moko eza na markana. Vedi o ayedi ki aza artiste tolela na markana o ayedi ki o ya kufi aza artiste c'est kaya na markana o Niger yo mo imaginer que o Niger organiser matanga yedi mande mutakufi aza membre ONG ce qui boko ya na bonde te biso o Niger to lingi to soutenir pe matanga to ko msata delona ya ba artiste za wana o Niger pe za wana mais bo travailler na se ya ba artiste bo lobela rabiso et salamaka et ça la marque bon c'est tout ça la théâtre mais tout ça na ba partenaire na biso to lobela bango bo boaka bango c'est la bongo ba partenaire ba soutenir biso pour matangeleka eza o Niger kingandi bato kingandi c'est ça ce que tombe bo bimi les gens moto gashi bo bimi si nyonso bo ke bo solution parce que bo elambo minute ba telengani ba miso ba ko landa na ba réunion mutaboyi mais s'il se répète ça y Rolanda mususu na bandoto akomo lota bandoto chef Béni le message est lancé on soit artiste ça na posa lela papa na biso Janify ayana Marakana na Palonka na Rua en plus maman oui bike comment que au Niger ngana yebi na monda mbutu tanga obeto to comprendre makambo ezaki au Niger tanga osunga mutu ezalo kola ndebi belobi tango loboko epesi au moyeba ezate mais on Niger wana endimi soit des endimi et ça la nyonso mais ezotekela batu ba makaro na tambole kuna makaro nanga oya bien diso ingénieur nanga koki ko tala quand même oya biso ya markana ya ngoyo ya Janify mais bazoteka ngo on a kuna na onje ba oteka ngo 1000 kwanza video opesi 1000 kwanza ba pesi o de bière le jour enterrement tout le même jour ata minute ba oteka kango batse ba place ba kabole ba place o so ke na bar kingandi okokuta ngo pesi 1000 kwanza mukolango olakisi boye ozana de bière ozana de bière pona bo benga ba artiste ba bebado otoni
Fait des bières, to longoli na ana Luanda pardon pour la publicité ba sanga na biso te kama na 300 kwanza. Siko 400 na tika likolo pour na bana. Pour na bino bolia qui le koso le koso bon, c'est ça qui le koso. Mais ngana sire bandeko. Bandeko nyonso ba artiste de na Luanda. Makaro nako mela nyonso na kati ya markanezo fele. Soko yewa no kuti artiste moko be président moko asote ke lo makaro. Pibiliango ou bien lobelango na bato bakoza na porte. Pedi nyonso ezo sala ma pona matanga mama na biso ya président na biso Janifa eza ofele. Ofele oye na porte. Aux artistes. Président on est chose ba o baza reconnu tout monde na ramona. O pesi o po yebite mais quelqu'un mouvement représente les artistes. Tu peux sur Macaro, aux appels honorés parce que protocole, les organiser ma casse, protocole les yeux mémio parce que ma canesa mounene. Donc on qui peut place nion sur tes ans, batu moussou c'est ça qui va ça artiste c'était. Protocole aux a permanent pour ma cambonga mémio, si place na yo ou vandi, au coup na 10 bouteilles, 20 bouteilles. Gloire à Dieu. Et ça place à Roland Wate. Au côté non peut moko. T'es moko te. Moko, l'artiste. Place organisation qui toque ça beaucoup t'en moko. Au côté n'en 10, gloire à Dieu. Au côté n'en 20, gloire à Dieu. Mais Macaro les ont fait. Na combo ya artiste. Ouais comment ah les artistes pleurent. C'est qui artiste ndeti bourge. Nazolela. Président j'étais mazolela. Président Bouba bazolela. Mais comment au Niger? En plus, dans le cas au Niger, d'événements, il y a un événement. Oh. Maman. Et ça, pour un événement. Pour un événement. Ah, maman. Chef Béni, la première réunion, au Boussalaki, tant que présenté qui bino lonana, au soit qui parole moko, au lobaki qui le col agnon surtout déjà salé, mais c'est que Barti c'est basé na droit ya ko sala. Et l'autre côté. Après, yo moko lisusu yo ko changer lisusu maloba. C'est dû à quoi? Yo moko lobi likambu yo mo lisusu contredire. On est aquí na première réunion chef Béni. Londa batama be baza maman. Akenda réunion wana. Ya na comment na réunion. Na sa muta liboso na poser qui question tango bato organisation et ya ONG ba telema bino biso to assurer nyonso. On a na lobaka. Ngapena so likambo ezali na telema na ebité bato bazali na première réunion na telema na bi oh comment bino bosala nyonso sanke bo solliciter ba artiste ba pesa ba raison mo ezali ko ba pasteur belende lo ba mabime a personne verset biblique otalengo otanyango monyango teza malamu nde bon pe ba défendre que le moko et toubli na bande nyonso basala ki wa na yo poser deuxième on a bi problème ça te lo ko sali nyonso. Mais si la artiste ba sala teloko moko à ta fiche ba yesu na même chose ba bimisi ba raison na ba verset biblique tant on avant na telema troisième fois fona boya likanisa na ba non photo sala ya bandeko ba sala ki antala ana ngana tant ba kombo na bango te bandeko finanga miss au senti ba fino na loboko o lobati o lobali souté ba comprendre que mutu moko mutu azawa na comprendre le na kati. Donc selon ONG Salignon, ce artiste boya karabo vanda. Bo sale loko te. Bino, moko na bino, icône na bino. Ba teke le bino pe makaro, vedi bo sale loko te. Soki boko ya pe programme les ana boko na bamba ba hotel mana ba bengisa. Mi 5 ngandi, mutu ki ngandi ko prester bango ba mandat. Ya ba simba ngana loboko na télématé. Na comprendre ngote. Oui bi tongo réunion sili na ko comprendre autant réunion sili. Bameminga parce que réunion zaki na junior bameminga na sima ya junior oh lobi bien o sali bien monika na point na ndenga biso lobi bongo 5000 bazi ba pesa 5000 kwanza oh pas toi ONG mama kasi ba pesa 5000 kwanza do basombi ngai na ye libanda na expliquer moko ba chef na biso azalaki wana tanga kombote expliquer bato bandeko basali na vandi na likanisa bia yani logo moko oye marché malamu te awa na bengi leader tela makambo boye bino tanki ba icône bo fongola misu je t'aime quand le leader a pemba fongoli misu ba pele bandi président Bouba pa ya moni likanisa ne yaki comment ba ko diriger biso na bengi leader
moto apesa basomba conscience na nga oloba te oboma moto so tellement mona mayele moi pena sopa na minute sanobi na webisa mpo eloka deko bamemaki ngana so na boya ekozala bakoki mpe osala nga mabe babomi ngai batoure nga bo koloba eso eloko te tika biso todirige matanga wana tokomprendre oloba bikoloba no eso eloko te chef baolempalempa ngai simba nano boye natala bona ministre mbota likaso 5 mina naloba eso te totika bodirige na boyi mpe koloba mpona boma moral te parce que nga à part nyonso naza chrétien asambelaka na boyi po minute so nalobaki yango wana bitumbelinga ebima na ya makasi me nga alinga lesote te naye nabengi papa na nga papa je t'aime kaninda le tout puissant tala mambo eleki boyeboye ezatabi wa mbongo eza te nga bina naza 5 million boka bikolia yango te kolia 5 million te kolia 5 million te kende luka mutu mo azali na kati na camion na ye na pakadi mama na biso kadima kadima okete double poche ya na jeune moko atekaka ba whisky wana ye pe aza parmi bato oyo baza na kati ya ONG makasi tozokende wapi na Rwanda tozokende wapi so kotomboka nyonso wana ezaka parce que baartiste balingi balela ndeko na bango tiani corruption eza makasi na mboka yomoni notre leader je t'aime kaninda abengisaki bandeko na ye bavandi mambo eza lese edi toza wana na markana bandeko toya wana tolela papa na biso tiani lelo déjà toza ekoma déjà na kin nayebi te misusu soki emata mokoni mais mardi déjà eza déjà na kin ya lelo ti bapokwa oza déjà na kin semaine wana déjà bako chef Beni soki comment dire leader o bakambaka artiste ya comédia Congo basengi ke non 2 représentants bauta Angola boko le bembe ya Janice okunda manakin basengi 2 représentants bakende kin pona ko représenter Angola na niveau d'artiste o préféré za la nani te préférence bango mo bayebi ke muntali bosu na ja je t'aime kaninda pour parce que président bon oui bitomba bimina corps ya maman na biso mira esa taba bin place ba artiste ba componer pena qui était je t'aime kaninda c'est important oui bi lo nezara liboso kanyo to monango groupe théâtral à Angola ko banda na Luanda ko banda na lona mulai ezona boy ya mulai e biba tikini ti matanga ba olela ti na cimetière ke so mutabo el boso président je t'aime yemi bale koza nani te baza ce qui va passer au charge wana aso ba pesa na charge wana que non en tant que chef prenez la sorte 2 personnes ba que représenter deux personnes el boso président je t'aime yami bale Zoro Babel a Rokenda. Zoro Babel a Rokenda présenté par artiste. J'ai salé aussi place à ça. Zoro Babel. Nous chutons vraiment vers la fin de notre émission, chef Beni. Mais toujours quand nous n'avons pas nos artistes. Il paraît entre vous. Bamususu bakomoloti sa baninga ndoto mabe kaka po na organisation matanga jani. Bamususu bakomi kwa ko fina baninga na butu. Et puis ba dénoncer ngo. Wana ko luka bes. Omoni soki batimbeli yo. So batimbeli omoni yo moni na concert abatu makasi. Na otokata kofu ebele ba idinga na suki ebele. Tona fi na bosana ki otona. Tona uti salon na komi na ndako. Ngamo na vandi Nathalie moi on a Jérémy Luquet on a dit au papa papa cortage te cabelo porque você é artista papa kati suki point ni yo artiste inspiration nzambe momo yelinga bino na bisimba na nganabi kozala artiste ezate qu'il faut pas ko la teinture na mutu ozana ba locks ozana suki belé ozana ba choko mabe moi makambo mtsu ezali ta mtsu muto otala ke oui mbongo somba so mafuta ezate moso mesena choko eza mabe ya lokola so lingi mwasa pembe ndina ko bimisa parce que faut quoi garder pembe wana ya lokola mutso ndimi choko okozangela ote yo mona se yango telema na perdre mbongo na ko somba quand même mafuta et besoin de sa teinture parce que na yindi tika na ko mo kosa ba makamba bo tika na ko mo kosa ba makamba
Et ça le Kouta. Le Kouta. En plus, c'est comme moi, et ça le Kouta. Je dis dans le groupe. Le Kouta. Parce que il y a 100%. Na 100%. Na 100%. Na yoki le Kouta. Et ça que le Kabez. Et ça que le Kabez. Mais na ibla nga bientôt là, ndé bani ba odebo. O Lucas ça les émissions. On les a le lenge na bango. Le lenge na bazala kabo. Ba bazala kabo, c'est le ça les ça tout le monde va bimiki. Na kini on ne peut pas installer tournage net et souga ba photo. Beninga na olukana muto ba kende ko fine na ovanda CPK na kitu na ose na émission. Te problème te yo moko tanga ovanda otala muto ambe. Ko ata ba finir pena. Ata ba finir muto wana ndoki wana ako bénéficier na nini? Era bloko te. Ana long sun ndoki pa akamwa. Pas na pena na bénéficier na nini? Yo moni ya muso ovanda pena plateau vandi botale. Mais ndeko za mutati okoti. Si ba ko finir pa zo nini katsina. Yo mon konan je crois naïbi que pour poser question pour yo mon avant tout na mutema non je mando tout na question undo kiana landa gini zama songe ya lo kuta bunga page wana ça ko luka ba beze na batu mususu actualité za surtout actualité linga ko pesa susu gaz makasi pas jusqu'au ba artiste ba fongoli misu na fongola ka misu ngamo ba artiste ba fongoli misu ba fongoli misu moi ba comprendre yo et ça te parce que comme qui est bien vendre kimia na kolala tika na provoquer ba biloko na ba discipline qui ba mobima bima. Merci beaucoup chef Béni ndenge honorer vraiment invitation na biso. Merci. Ya ko na plateau na biso lilo baso kate parce que tozana no envie pour émission ya lilo. Yo bano soukezza nini pas artiste oyo. Premièrement ba ndeko ba tale émission ba s'abonner partager émission bo s'abonner na Zero News TV eza chaîne moko ya monene eza ki makambo kitoko linga esalamaka pona ba artiste eza ki to memama na mopepete conseil nga na ko pesa bandeko na ngai ba président na nga na longole bino net to memama na mopepete artiste za mutu oyo akanisa ka fort avant kende fo loko kanisa pourquoi loko esalami mais ba artiste amso ba memama na mopepete bien plus que ça les locaux pour na leloté tout ça là que fort tout ça là que locaux pour na leloté parce que l'obéza il dit rendez-vous à mon corps biso tout là papa na biso collègue na biso yaya na biso ndeko na biso Janify na markana nyonso ezawana omoni ke oyembaka sala ka women show yaka dimanche ya suka ya le 31 tozawana le 31 toza eza dimanche ya suka eza ke to sala programme banani ba ko prester banani ba ko sala boy banani ba ko sala boy programme esala to tika o memona mpepe biso ba o ba to tombola théâtre en Luanda en plus message musuna ngalo mon biso em susto linga ko loba te mama ama luka to ngalo loba te mais cette fois-ci esenga ka photo loba po ba to musuba comprendre pena ke te ba to ba to ba loba to yebi pe ko loba pour ko lobe belé eza ko loba bien te ba maîtrise na biso total kaka ke te to lobe la bango ka ba comprendre mais tout oya ko meka na ba grand o simbi je t'aime kaninda o simbi président Bouba de Best o simbi ba papa bidi o simbi ba maman Joko o simbi ba papa na biso taking ezoko o simbi biso ba jeune o simbi biso sutunga finga na yo menga na yo na lobi ke logo moko na ibiki e loba manga bebele soko ya pour nos sentir théâtre batte to saba mikolo sika koluka makambo zanga tina bozala te watu andaka olela bato to ndolela ebele ba ebite matange bana olela na maisha lele koma plaka nunana ezaka maisha na ebite soko yebango ezaka maisha to olela tous les artistes akongo kufi to olela kuna papa na biso nani bakufa bango tout olela bango kuna bandeko bazala te boye Luanda obandi choko na Congo oye awa tika quand même parce que awa moyeza makasi osala ngoteme ozo continuer kaka ezobeta yo ozo tika kaka te ezo persona bilobela ndeko chef Béni bata choko ba okangelo kanda te non muto ko yamba ba message non nga nazalaka après nga sona yambi message na banga te parce que chaque samedi na 21h juste to le kana RTG ya Cisco to le kaka mardi à 17h20 tozo le kaka so yebisa ngai ndeti yo yebike na lobi na ngai yo mwamba choko te ego so na muto ayebi ke aza muta choko
ya makasi. Ok, le message vraiment est lancé. On a soit linga ka papa Nabiso Jani au tala théâtre na yo esepeli sayo aseki sayo aleli sayo balobi espace ya kolela eza kaka moko place ba artiste nyonso yangola ba bongiseli biso eza bongo na Maracana eza esika kobunga te eza na palanka. So komi kaka na palanka ono tuni bar Maracana bakolakisa eza esika au artiste na je bien dit les artistes yangola ba bongisi pona kolela papa Nabiso Jani. Ah chef Beni moi mbote pas 2-3 personnes wa mbote on va soutenir kayo mbote na ba artiste nyonso mbote na boss na ngai Dede na Kalemba Doge o Simbi TV Kabu na Kalemba Doge mutema mama Lukao ba mbote na yo artiste na yo aussi portaka bedi sona bato ezaki balinga te quand même la nzala tala ba niveau ba Kalemba Doge wana biki te yo ko artiste yo le carabine TV oko futa TV Kabu te papa po aninga za artiste na Simba te koko sala ngote je salue aussi et de chaque les 30 na futa marapa na ye. OK. Veut dire nzamba pambola mbote makasi na boss Zena Fox Dr Mwanza bien posé ba mbote na yo pe ba artiste nyonso ya Londa ba artiste na bi onijeti ba artiste nyonso ba mbote na bino. Merci na papa chéri Didier Ngwala. Merci mon leader à Pembe, je t'aime Kaninda papa le tout puissant, va respect ma casse, Zambalo la batte là. Merci à notre président Boba de Best, Miss Gail, Awabiso, Bambote na bino sort toujours là. Yeah, c'est déjà la fin de notre émission qui commence bien fini bien. Vraiment, je sais que vous avez vraiment belé ya kolanda émission na biso tolobe la Luanda, le lot tolobe li bongo liwa ya papa na biso Jani et longo na artiste na biso chef Beni Luketo ya groupe Aki Angola to lexi bongo journée na ye balobi espace za moko ko la papa Jani et sa bongo na espace Maracana waneze sika ba artiste ba bongisi vraiment. Aimez, partagez, commentez cette émission, ça nous fera vraiment du bien. Bah commentaire na ba remarque na bino, beaucoup ma vraiment na commentaire, ba remarque na bino et ça la que to améliorer, peut-être bongisa musala na biso. Vraiment ba remarque na bino et ko sala biso bien. Alors je salue le président, je t'aime Kaninda, Miss Gail Mokuse Atalo et pourquoi pas président Bouba de Best et tous les artistes. JNZ de News est présenté par sincère condoléances na famille nyonso artistique ba artiste ba bungisi bongo ndeko na bango Jani Fire. D'ici là vraiment portez-vous bien. Quant à moi je dis déjà au revoir. On se retrouve prochainement sur la même chaîne JNZ de News. Ciao.